Na cadre ko fêté na population na ye ya Bulungu pe na population na ye ya Bandunduville ye nani Joseph Moketawaba, grand leader à Grand Bandundu pe président ya fondation Joseph Moketawaba na cadre toujours ya ko accompagner vision cher chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est na binombo yebaka que Joseph Moketawaba atindaki mubangi na délégation na Bandunduville kuna ezalaki ne lisolo ba mama ba fêté kitoko. Et c'est une délégation où représentant qui Joseph Moketawaba na Bandunduville qui supervisé par des projets JP Lubanga oyo amemaki biloko ebele pona kopesa ba mama ba veuve ba ndeko oto benga bandundu na ba personnes vivant avec handicap. Précision ezali nini ba mama veuve ba latinde maputa pona ko fete kitoko na kombo ya fondation Joseph Moketawaba pe bandeko na biso bandundu na ba personnes vivant avec handicap dont ba koka ba aveugle bango tout bazoki bilamba avec impact idéologique balataki bafetaki kitoko na babonane oyo kuna na Bandunduville nyonso lekaki kitoko boyoka ndenge ba mama veuve na ba personne vivant avec handicap ndenge balobaki na micro bapandisango. Merci papa na mpila ngeme kanisa betu surtout munu veuve ake mona ave ngeme pesa munu lele samu na kulwata mume sepenya mingi na zina ya Nzambi kisalu nangeke kwenda ti kuna na luzingu nange kisalu ke vana ya mbote. Merci mingi nange tabetu ba mama veuve betu me sepela mingi na mpila ngeme sala sana betu bubu ya bona ne bubu ngeme lwatisa betu très bien yo kwenda ntwala kulemba ve kuvutuka ni mave betu me pesa nge merci na yonsa ngeme sala sana kati na beto yai mbala ntete bete na komana makambo ambata mutindu yai nzokande yemoko envoyé du Christ Joseph Moketawaba akenda kinde mubange na tourner kuna na territoire ya Bulungu précisément na Vanga na Bilili Juma Kipanda Luzubi kaka na cadre toujours ya ko évangéliser évangile selon Fachi Beton verset fondation Joseph Moketawaba na cadre ko vandisa fondation na ba kwenyo sur territoire ya Bulungu po ezali terre promise oyo Joseph Moketawaba avandisa kan konga pe idéologie tangu akitaki na Vanga bondi melangai bayambaki ye koleka ndenge kutu Jésus Christ akota na Jérusalem likamoko kamwa population acheli chef de l'État Chipoi na photo na ye ya pamba donc photo ya Fachi Beton ezalaki ne likolo ya Chipoi yango moko pona ko incarner que Fachi azana biso awa yami bale ezalaki ye moko Joseph Moketawaba en tant que représentant personnel à chef de l'État yepe lisous ba matsaki likolo ya Chipoi pona kolakisa fidélité pe attachement envers représentant chef de l'État pe moi na bango ya mabele tango carnaval et salamaki basukaki place oyo meeting oyo salamaki avec impact idéologie bondi milangai Joseph Moketawaba apesaki nde ba message oyo utaki pe ya Fachi Beton na mama Denise Nyekero boyoka ndenge alobaki bampangi ya Vanga oye oye bampangi ya Vanga bonane bampangi ya Vanga muna pesa wenu mbote na zina mfumo bala Félix Antoine Tshisekedi mbote na benwe population pe ya Vanga komona Joseph Moketawaba ninge ayaki ko représenter chef de l'État na niveau ya province pe na niveau ya Bulungu surtout awa na Vanga bazangaki makama kolobate na micro ya bapanzi sango vraiment ya betu me sepela mingi diaka na kumona nde Joseph Moketawaba yina ya betu vana sosa mwana ya bwala bubu yai bampangi yankaka nyoso yai ke ba fête yoke fin de l'année bome kwenda bome zola kwenda na bamputu na ba pays étranger me yangi ya me zola kukwisa fête ti beto awa na banseke na banfinda sambu kaka na lukumu ya ntoto na beto ya nsi na beto ya oyi na betke sepela mingi betke na pièce mingi vraiment na kumona nde betke na Joseph Mokebubu yayi na kati na beto vraiment betke tonda Nzambi betke kumisa Nzambi et betke pesa merci mingi na chef de l'État ya me kangula occasion yayi nde bubu yayi bet fet vanda kisika mosi na Joseph Moketawaba tango Joseph Moketawaba kitaki na mboka babengaka Bilili bondi milangai meeting ezalaki kitoko population esepelaki ya komona mwana bango ya mabele kokita na mboka oyo Bilili bayokaki ye pe bandimaki ye tellement Joseph Moketawaba encourageaka bato oyo basalaka ba initiative ya malamu a visitaki mobangi na compagnie moko basalaka mafuta wapi esika lingi ayeba ndenge nini makambo eza koleka awa
po ete accompagner bango pe appuyer bango po ba mama oya bilili na ba papa bazora quand même place à kozwa misala pe encourager bato oyo baza na initiative ya créer ba activité kolongo ya bilili po akene na mboka Juma son excellence Joseph Moketawaba oyo azali président ya fondation ezala kombo na ye moko pe conseiller ya mokonzi ya mboka na bureau conjoint akatisaki na mboka ya Juma kasi ezalaki na bac kaka nde boza komona ndenge akatisaki na mai po akene na mboka ya Juma tombé sans résistance pona koyamba représentant chef de l'état mwana na bango ya mabele Joseph Moketawaba mutazanga lisumu représentant Jésus Christ awa na Juma ezalaki ne likambo ya Chipoi bamemaki Joseph Moketawaba na Chipoi ti na destination place asalaki discours après discours na ye bondi melangai discours moki toko oyo population ya Juma basepelaki boyo kamwa extrait oyo ya première dame mama Denise Nyakeru oye Juma ya ngoma ntinu makinu ya Juma ya nkalu ya mpamalafu ya. Merci beaucoup cher bourgmestre société civile et ma notable na munu noso ya Juma munu buyaka kuisa na avion munu mene kuisa na nzila ya camion et munu mebika jeep na munu na Kasai. Pourquoi mebika na jeep na Kasai? Yoke sala mpasi. Pasi ngeta muna bampanya kulutaka na ntwala ngeta wana Kinshasa na nzila na benu na presse. Munu leader na Kwilu. Munu leader na Bandundu. Metala njila. Juma oye. Kolongo ya Juma po akene luzubi alekaki pe na mboka Kipanda. Kuna na Kipanda pe azwaki mwata ya kosolana na population po na koyebisa bango message ya chef de l'état garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atindaki aloba pe na mama Denise Nyakeru oyo apesaki ba mama nyonso ya Kipanda mbote makasi oyo uti pa na ye moko première dame de la République. Ango alongwaki na Kipanda bondi melangai Joseph Moketawaba ilongo na délégation na ye bakendaki na mboka Luzubi. Avant kuta koma Luzubi, avant 2 km déjà population eyaki koyamba ye déjà libela po batambola na ye kuna pe bondi melangai engai impact ya danger Joseph Moketawaba succès ya Niama tala collaborateur ya chef de l'état oyo population elingi ye oyo akitaka na base ye avandaka na bureau te akendaki nde ko évangéliser évangile selon Fachi Beton verset fondation Joseph Moketawaba pe ko rappeler population misala oyo tata mokonzi aza kosala na Congo kasi na Luzubi pe misala ekosalama na kombo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo botela bino moko akei oyo azwaki na mboka Luzubi bondi melangai botela bino moko ndenge nini bamaki na Chipoi et puis esengi na bino boyebaka ke Luzubi ezali Jérusalem oyo vraiment mboka ya Joseph Moketawaba oyo sika Jésus Christ abotama yango yo Luzubi mboka ya Joseph Moketawaba mwana ya Nzambe représentant personnel du chef de l'état